Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na biso ba bolinga ka maman Eliane Nitu na pesi ba mbote ba ebwe abarizenu ma vimpi malukai. Moya, j'espère que voilà malamu. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba tela biso kimia ezali. Kana na ba kaite kolala kolamka eza habitude d'été, ko passer journée eza habitude d'été, ko bima kozonga ndaku ezali pe mon mesanote ezali bongo grâce ya Nzambe. Ce que nzambe apesi pe ma ba moyi ba komisa Nzambe, ko pesa Nzambe merci. Pourquoi? Parce que Nzambe a toujours na posa reconnaissance pe na posa ya gratitude na biso. Otali ba deko o lala kina ba ona ndaku balamuki malamu opesi Nzambe merci. O miye ko téléphone de gauche boni bino boza bien opesi Nzambe merci parce que vie oyo eza biso tout peut arriver à tout moment parce que moto ayebaka lobi na ye azalaka te. Vie oyo eza ya biso te. Nde to solo la boye 2 minutes 3 oyo ezo ya dans 1 heure dans 2 heures to yebite kaka Nzambe tata moto ayebi na yango moto solo muki na tongo eloko liboso il faut koyeba toujours komitika na maboko ya Nzambe tata kotika bomo eno na maboko ya Nzambe tata kobima na yo avon bimo kende mitika na maboko ya Nzambe tata même so oza libanda ato oza na volant oza ko conduire ato oza na transport en commun koyeba na komitika toujours na maboko ya Nzambe parce que Bible ezoba na biso ke soki Nzambe a protéger yo te nani yango oyo akoprotéger yo. Papa protégera mwana te, maman protégera mwana te, mwana protégera pe ba parent te, moto protégera biso protection divine tozokango wapi epa ya Nzambe tata. Alors pour ça protection, il faut osenga. Pour Bible lobi na biso ete Nzambe apesa biso oyo motema na biso elingi pe munoko na biso eza kosala nini eza kosenga. Merci mingi na bino ba epanso bo dispositeur na bino pona kotala to pona koyoka wa bino maman Eliane Nitu. Na pesi bino merci beaucoup. Bino ba oyo bo partager ka ba émission ya maman Eliane Nitu. Na pesi bino merci beaucoup. Ndeko so zamba no sika okutene ya chaîne oyo na kosenga na o s'abonner awa na Eliane Nitu TV après avoir ko s'abonner ou activer cloche de notification pour que vous allez notifier ceux qui émission moi sika koti okoka kuyeba et surtout awa tozarami na ba télé réalité yana ndeko moi binga maman Eliane nalinga kayo soko ozolia pesa nga petit na sepela kanengo liaka pesa kwa petit nga na liaka na vimba kana ka munene po yoza ka petit ezaka bongo est-ce que zala bongo mingi na lobaka ete soko ebi koza mutakanda kotala ngai te po sepela no na ngai te soko ebi koza fanatique révolté oyebi koza muta motema keto oyebi koza muta motema ngai oyebi koza mutu ya motema bololo kotala ngai te po ko sepela no na ngai te surtout yo na ye kuna fanatique révolté motema ngai motema bololo motema likundu yo na ye kuna lelo tozokende kosola lisolo tokosolola ekosala bino pasi ndenge esalinga pe pasi ekosala bino pasi ndenge esalinga pe pasi lisolo tokende kosolola awa na bino nga mama Eliane tunayaka boye nga moko na ba inspiration na nga na ya kopesa conseil mais eza na bandeko babengaka maman Eliane Nitu tala likambo oyo toza nango tala likambo naza nango solola pe na bandeko mosusu ekoki kosunga pe baninga mosusu parce que ndenge mundela asala biso réseaux sociaux ba internet o ba réseau toza nango lelo eza kosunga na makambo ebele. C'est vrai que biso ba africain ba congolais to eltizaka ngo mingi na ndenge ya mabe mais réseaux sociaux eza nango mabe te et comme vitesse ya monde kala ezalaka que po solo na bato baza musika na Afrique toloba bozo koma lettre ekena na poste elongo na poste kene na ndaku lelo za subongo te lelo za téléphone ata mutu bozo mona na te mena téléphone na avec un téléphone bobenga na vidéo mutu amoni koma litama munene boye okoma munene pona nini parce que mundele asungi biso po toyeba kosala ni ko se communiquer na yango monde komi mukie mokili komi mukie mokili vraiment ekomi mukie bokoki kosola 10 personnes kana na téléphone moko mokili komi mukie mais biso nde ba congolais tokuza ko utiliser ngo mingi na ndenge ya mabe lelo oyo monsieur Google lelo oyo soki babandi kosala ba traduction ya ba émission na kanisi lokal boso ba kolongola na Congo ekozala YouTube na kanisi réseaux sociaux na biso YouTube na biso TikTok na biso
ah bakokanga baotika yango te, bakokanga yango parce que ya biso ezokende na ndenge moko ya mabe makasi. Mais avant tokota na lisolo ya lelo ndeka na lobi ke kolala kolamukezaka habitude te. Avant tokota na lisolo ya lelo na kochela bino publicité service traiteur la Providence oyo eza musala oyo wa bino mama Eliane Nitu na salaka. So total service traiteur la Providence simato ya kokota na kati ya lisolo na biso. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu, toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitu. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Et voilà, wana bouti comme on a bon service traiter la Providence musala oyo nga Maman Eliane Nitu na salaka. So za na posa ya kosala libala na yoza malamu. Oza posa kosala libala ya mwana. Oza posa kosala fête mo ya kitoko ya kafuka fuko hésiter te benga Maman Eliane Nitu. Wana bokibo na publicité mon frère na PC Mbote Rufu Mbutanganga a lobi 12 ans ezalaka le to comme na 17 ans d'expérience. Na profiter na pesa merci mingi na ba oyo nyonso basala confiance pour na kosala la bango ba misala na bango ba mariage na bango ba anniversaire na bango. En tout cas, merci beaucoup na confiance au Bosalanga. Ndeko ceux qui peut tali ko hésiter te benga Maman Eliane Nitu. Mais yeba que même ceux qui na conception à 100% te, mais na conception quand même na 98%. Po ete nzambe nda sala makambu parfait biso bato mokili to ko sala makambu parfait nzambe tatane asala makambu ezala parfait. Liso to solo lelo ezali solo ya ndeko moko ya mwasi oya benyenga po ayebisanga likambu oyo etali ndeko na ye ya mwasi. Ndeko na ye ya mwasi oyo bandeko na ngai aza mwasi ya libala. Aza lisusu te azalaki mwasi ya libala. Ndeko oyo mwasi ya libala bazalaki na poto na mobile na ye na France te me bazalaki na Belgique. Pour solo euti Belgique. Bazo vanda na Belgique na mobile na ye na bana na bango mibale. Alors boyebi ete soki mutu azwi musala na Congo mwasi pe akosala nini akokende kovanda na ye wapi na Congo. Mwasi akokende kovanda na mobali pona kosala nini pona kosekirize libala po ete libala eva na malamu po ete mobali akendaka gauche à droite te mobali adekone ke nolinga basi mosusu te boyebi ke tozaka basi bato azuwa biso basi nzambe asala biso na zuwa mibali pe nzambe asala bango na zuwa mibali zuwa na bango babombaka yango mingi na kati ya motema me biso basi tobimisaka zuwa na biso mingi epai ya mibali mwasi oza na zuwa mobali akobaki mwasi osala zuwa me mobali so asala zuwa ezaka pasi po yeba moni mibali mingi basalelaka ki mobali azobomba kote jalousie me biso basi tokokaka te surtout akaka surtout so aza oyo aza magresse yana mona ko piseke mbote yo solaki mpona nini yo seki boye mpona nini me lisolo na yebisa bino vraiment eza lisolo vraiment ya mawa ndeko na biso oyo ya mwasi mama oyo mobali na ye azwaki ngolu azwi mosala
depuis 2019 na Congo. Baza na bango bato ya Belgique. Bazo vanda na bango na Belgique. Na bana na bango mibale, bana na bango baza bana mibale. Alors mobala bundani azu musala na Congo. Koza mobala azu musala na Congo. Ayebisi mwasi yo tikala ngana kena ko s'installer. So musala evandi apoyo kosala nini yo okoya. Oya kofanda wapi na Congo. Mwasi atikali mobala akei. Mobali akei a s'installer pe bien, azui pe makambo na ye bien, musala pe bandi kitoko, bakenda nuna bana, baki kotala, to komi bien, to bongi, vie échanger, la. Mobali ayebisi mwasi habite. Yo fozonga poto, okende kovanda poto, po sa nini, oboko la bana, po absence na biso mibale, moyen te. Fo kende koboko la bana, boko banda kosa nini, boko banda koya. Mwasi pe ya botosi, ayoki pe mobali nenga ayebisi. Bana pe baza bana mibale. Mwasi pe abotosi, mwasi azongi poto. Oyebi ki avant kende kisasa fo benga mobali fatindela obiye, atindela obiye, atindi batu na aéroport, baya kozwa yo tona babo comprendre ke ezaka batu oyo ba. Mibali ba na mbongo. Fatinda mutuka na aéroport ya kozwa yo kende bongo te. Ako boyebi mibali baza so aza na mbongo. Oko gangelele lo bilo na kuto ko gangelete po bango mibala kongola tshaka na mbongo na yana liboso na njini mfalanga njini makuta mulmani mfalanga ni makuta yo koloba na nini boyebi basi nzamba sala biso nde monte ana basi musuba za agressif eza basi musuba na douceur ana basi musuba lo ba mingi ana basi musuba lo ba mingi te batala kana misu. Yala kwa leki na ngai Eugénie na Toulouse. Mwasa pasteur Patrick Bemi. Kombo na ye Kulondi Malu. Yawa koma mutu Kulondi Malu na Chiluba. Elakisi kolandaka makambo te. Leki na nga wana alobaka te. Azaraka calme pe akipa makambo te. Kombo na ye penza Kulondi Malu elanda ye penza. Na profite na sa ba gros bisous na batu nyonso balinganga na Toulouse. Kobanda na ye mete na nga bata papa Edo Diawakana. La mienne, Kobandanae. Ma titi l'angolaise, la fille de ma mère. Des gros bisous na bino. Maman Christine, ma gros bisous na yo. Maman Isabelle, bipoué. Maman Bernice, kamata ba bisous. Pour vraiment na Toulouse, te. Famille du cœur, ils ont nene kuna na Toulouse. Bino ba ebota la ngala benga bino ma famille du cœur. Vous êtes ma deuxième famille, na benga bino ma famille du cœur. Ba gros bisous na bino nyosoto. Ma Bernadette na sali ba gros bisous. Papa Bernard Yalunda ba bipwepo na wape yango wana. Olivier c'est mon fils. Ndeko wa mwasa ebisinga ke potala ka mobali azana. Aho sala pe place ya détail à place à musala na olobate boyo kaka ningi lisolo mwasi azovanda ne ana poto ndenge bayoka na mobali na ye avandawa abokola bana ndenge mwasi azana poto bande ko ya ye mwasi tango bakenda kotala semeki batolo pango ba sentinelle ba yebi ko aza bandeko ya patron bandeko ya madame songi bandi awa kutu nde tozabo ya botika patron azara na mwasi mokwaya mwasi wana yaka ba weekend so asa koti vendredi babimaka na patron lundi bakei songi ya ba sentinelle ebandi na ba famille ya mwasi oyo bakendaka kotala semeki na bango. Boyebi kelelo eza na Congo okoko bibambo to kendo tala mutu tete il faut benga peso rendez-vous et surtout que wana za mutu ya okoko kota pa na bikota kota tata ozande kwa mwasi na ata oza propre ndeko ne moyo kota pa na bikota koteza te il faut za audience il faut za rendez-vous po okoka kokota soki te moyo kota bikota kota kuna ezate bande ko soka bakei papa sentinelle apesaka rapport
patron kutu ndenge azawa semaine mobimba kutu patron alali awa te bango kuna ntango baza kozwa rapport baza kobenga mwasi oyo aza na poto oyo bayokanaki na mobali na ye ke yo vanda na poto bokola bana nga na vanda wapi na Congo nazosala mbongo toza kolia mbongo bozo ya kaka ba vacances boyebi ke ba misala na bango wana moyen ba ya kovanda koto ezaka te bango bazaka kaka 2 jours 3 jours akoti Champs-Élysées asombi bilamba asombi biloko mwasi aza penza na vie ya mwasi ya mutu ya mbongo na koyoka ba rapport oyo bandeko ne baza kopesa ye ba rapport na baza kopesa po ye moko mutu bande kotinda fo mwa misio ya mobali ya mbongo bakingelaka ete mobali ya mbongo okingela mobali ya mbongo ndenge nini mobali ya mbongo bakingela keta mobali ya mbongo yo kingela okingela ndenge nini poche zoloba okingela ndenge nini asopio bijou na kingo na maboko ya ba bijou o te bakenda ko defa muteke defa moi bijou ya 1500 moi bijou ya 2000 on alata ka bijou ya kofuta en 10 fois te wana bakena on enverse ba sombele ba sopeli yo yango okenda musala te wana salaire à chaque fin du mois buku ndenge ezalaka mutu mosa osala nde na buku na ye ya vandi na ye na ndako atalaka ba fête de l'amour na ye avandi na ye tranquille ezosopa eza koya se koya ye moko azotinda bandeko na ye bokenda bo ali c'est pas semiki na bino so bokie kotale bosolaka na bato ya misala bona bokenda kolamba tindaka mpe ke bakende kolamba bakendaka mpe kolamba de temps en temps bakei balambeli semeki batikeli ye biloko babimi bakei alors nini ekomi na kati ya libala oyo Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Koyoka. Via mobile. Moi ça t'a na ko continuer ko vanda telefone kende Congo na kende ko sécuriser libala na ngai so te libala na ngai e ko kende ata mobile o pesa nga nyoso so pela ngabo libala na ngai ya kende o ba lobi ke moi kenda kuna vendredi babimaka lundi ceux qui babimi ba bobi mbali ya mbongo babanga ba cité libala ya mbongo babanga ba cité pour moi c'est la conscience na déjà bi ke na nyonso so na tiki ko na okende koza o su nyonso wapi ni bala mbongo babanga ba cité la plupart d'entre eux babanga hati ako respecter yo mako banga te so meka asopelo bijou asopelo voyage asopelo boy yo kuna kaka
kanga motema libala ezalaka bongo. Ozaka conjuguer verbe kanga motema. Ndeko oya mwasi atala nga fona zonga Congo. Il faut nazonga Congo. Na kozonga ne Congo asali ndenge nini? Tala jeu oyo ndeko a joué a bengisi petit frère ya mobali na ye na Bruxelles. Abilo kwa na bana mibali yo poza mwa ya mobali tikala na ba neveu na yo bovandaka na bango. Nga na zongeli libala na nga na Congo. Tango bozoka pe bana bazaki te ko ba bébé non. Bana basi ba pusana ki na bango déjà. Abengisi leki ya mobali na ye. Beau-frère. Leki ya mobali ya ye abwakisi bango na ndenge ezalaka. Yo tikala na ba neveu na yo baba na mibali yo poza mobali yo tikala na bango. Ngai aki kofala nini? Kovandela libala na ngai. Asali ba démarche asengi mobali mbongo te. Yokola azaka na mbongo asali ba démarche ye moko na ndenge na ye. Koyebisa pe ya na yo te po yebaki ngamo munazo bengisa yo. Aye poto tango komi anda bengi mobali. Zana passe yo muta passe bo. Patrick na poto komi kuna ndene. Moi ça bien ngamu na bengisi ye. Mobali yabaki te pourquoi ba bengisi. Ngamu na bengisi ye. Le quoi quand on a bana mibali awa ye pas la awa tous ensemble. Oui, c'est une bonne chose aussi ma bête aussi na yo malamu. Nzoka ya bengisa ki Patrick atika na ba neveu. Po ya kende Congo oui. Asali ka ninga se ba programme na ye. Wana sikwa yebisu tellement zo ki ba rapport yebisu ko mobile teke na zo ya non. Atiki Patrick na ba neveu asimizela ke Congo. A commune aéroport a se benga bande kone ba ya kozwaye bande komona ba ya kozwaye ake Kinshasa a combien pas na bango ndenge za bobi ke neka avion komaka commune na lopango ta ba fungoli porte kolonda kwa ye akoti na ndako ya mona asala ngo mobali surprise akoti na ndako ka ndenga kota ke na ndako wana ndenga lala ke na ndako mobali ayete premier jour deuxième jour troisième jour moyen pa yebisika benga kenaza wa ezate me bazo sola na WhatsApp ndenge ba mesana ko solola me aza deja na kati ya ndako mobali ayekoya ta mobali ayekuti na ndako mobali abalusi match nde tolobaka pourquoi oye sans permission nanga yabi pona na ndako nanga faut permission bi mais oui n'est-ce pas koza moi c'est libala na bala wana mbongo. Comment est-ce que y a sans permission? N'a pas qu'on vende beaucoup la bana. Ba vacances boza koya. Nga na osa musala. Nazo pesa mbongo. Comment est-ce que koya sans ma permission? Mobali asiliki. Mobali oya bala mwasi asiliki. Ndenge nini oye sans permission. Babandi ko vanda. Pour qu'on ait baza ko vana mo sipa sali tetu bande ko pe ba encourager ye Nzambe ba conseil oyo bande ko ba encourager tala kaka mobaya za na mbongo mobaya za boye sécuriser libala na yo sinote libala na yo ko kende bana basi ba koli bana basi ba pousse na bango tanga kenda ki wana bandeko bana na ye mususu tanga kenda ka mususu akana 18 ans Moussa Zara 16 ans, bana mibali. À moins que Ali Bosso 18 ans, 16 ans na koke nanga parce que basi bakoli. Bande kolanga. Mama na biso avandi kona na Congo, na mobali boyoka nezate. Tango azeki na poto bazai koyokana. Mettez fois comme sur place, boyoka ni ezate na mobali. Sikoyo, ndenge boyoka neza na ngote. Bana oya tikaki. Ndeko ya mobali na yasali avana na bana pona bana na mibali. Eloko nini sali oya liboso wana abandi ba fréquentation ya mabe abandi kozala na basi ya ba immeuble na bano yo basala biloko ya pembe fufu ya pembe bandi kobenda na zolo
mwana bandi kotelengana pa na bango na nini na bango chateau rouge ba benga nini matonge mwana koti banzela ya mabe mwana akoti banzela ya mabe botala papa leki ndenga ya avana na bango akolisi bango te ayeka kokuta musaki na 18 ans musaki na 16 ans oyo tango akokisi 20 ans ne tango mwana saki nini abebaki nde kobeba akomi momeli biloko akomi komela biloko ya makasi biloko ya mabe komi komela biloko ya mabe leki abandi kopesa yaya awa bana na okoka bango te oyo ya liboso oyo bakoma kokanga ye bakangi ye batiki bakangi ye batiki akoma momeli biloko ya mabe papa vandeli sikoyo mama omoni tala bana bakomi komela biloko ya mabe bana babebi mpona absence na yo nga na yaki musala yo na bazuwa nazopeso nyonso na bazuwa na yo oyo kovandela ngai awa ovandi awa obengisi moto atikala na bana moto ya bokola bana te uta bomona bana poto balaka bitu makasi mama motu makasi nakokende te parce que naobatela libala ok panda pasa wana mobali abimaka bien que azolala libanda te mazobima azozonga erade na biso mpe mobali oyo azalaka na lochocho bakontrolake na pasi amweke azala oyo asambelaka mais oyo asambelaka te oyo amelaka castel amelaka beaufort ameli champagne ya pasi makasi ndenge tozosola na bino boye mwana kota boloko mwana akota boloko kota boloko po bakangaki ye na koteka biloko ya mabe bakangi na koteka biloko ya mabe nyonso ezongi na mutu ya mama papa oyo abengisi ba responsable ya famille ya mwasi avandisi bango botuna ye azangaka nini likolo ya bazuwa na ye ya kodeside koya kovanda awa mwana na ngai akoti boloko éducation ya bana ebebi tozalaki kuna bamisala ya mike mike bavi normal nazwi ngolu nazwi musala ya munene oyo epesi biso vie aza ntango natike kuna kenda asu musala te aza na salaire na ye chaque fin du mois azozwa mbo sikoyo ngai mwana na ngai abebi mwana na ngai akoti boloko mpo na zuwa ka ndenge boye naki bomama ne ka daza boye bokende na ye mama ndimaki ta mobali alobi kende libala ya nga na yo esili mwana na nga na boloko yo ye kovandela nga awa mpo na zuwa libala esili nayebisi bino ke mama oyo komona na age na ye mobali abengisi famille avandisi famille apesi rapport mwana nde tokoswa na bino boye boloko alors nde mwana aza na boloko ye mpe atyeka motu makasi atikali kaka na Congo me kotikala na ye na Congo ake kovanda pa leki na ye po ntango azozwa mongo epa mobali apesaki leki nasala mwa commerce leki azala mwa malamu leki na ye batalaka ngai na ye mama oyo ngai na ye toyebani boye te me abandaki koyebisa na leki nde nalingaka mwasi oyo nalingaki surtout so abiki soko oyebi koza moto akanda kotala ngai te nalingaki makambo na ye asalaka nalingaka makambo na ye alambaka ndenge alambaka esepelisaka nga nasepelaka na ye do bazaki batalaka nga
na leki na ye wana ngai na yebi te ke batalaka nga na leki na ye wana nga na yebi te po oyo nyonso nazobisa bino leki na ye wana moto ayebisi ngai pai avandaki susi ekoti na motema susi ekoti susi ebandi kotungisa susi ebandi kotungisa susi ebandi kotungisa susi ebandi kotungisa balamuka na ntongo moko ya azolamuka te ya alamuki ya kotengama ya atengami ya asali AVC na se ya pongi mpona nini makanisi atali vie oyo azalaki nango ana Belgique atali ke soki mwana lelo akoti boloko mwana akoma komela boyebi ke bana baka na besoin ba présence ya baparent mwana a besoin présence ya mama présence ya papa soki moko aza te moko ifa azala amoi ke bazala ya kokufa mais soki baza na bomoi soit baza na mama soit baza na papa mwana na maboko ya bato mosusu ce n'est pas facile et surtout ya poto ya mitu makasi oyo bayebi loi oyo bayebi nyonso oyo bayebi ke ce n'est pas mon problème, ça ne me regarde pas. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Bango za likambo hein? Mama la biso wana basusi elekaki chaque mobali aboyi malgré mobali aboyaki abaki na ozonga poto te pona sauver libala il faut kana zalawa malgré mobali abimise kende siko responsabilité culpabilité wana ya komona ke lelo mwana zana kati ya boloko pongai na tikaki bana toyokana na mobali na vana na bokola bana lokola na tikaki bana mwana na ngai lelo azana kati ya boloko vieza ya kobeba yende sikoyo a se culpabiliser oui parce que bayokana na mobali ke yo vande bokola bana nga na oluka mbongo tolia mbongo mais likolo ko yoka mobile na atala boy mobile na atala boy mobile na atala boy mobile na atala boy ce que vandika akuna libala na yo ekokufa yako batela mobile na ba membre ya famille pe ba psike yako batela libala na yo yango ataki ke na bengisa ndeko kote na ngate na bengisa ka frère mobile na nga yango bengisa frère mobile ne pas vanda na bana. Voici les résultats. Moi nazana wele mobali aboye na miso libota lobi ale akende abebisi vie ya bana na ngai boyebi kende tozaka boye na vie soki bana babungi yo mama muto bokoli bango mais mobali akomaka fier ata mobali abokoli bana te mama bokoli bana ke bana babungi fierté wana esaka nini ezonga toujours epai ya papa soki bana babebi yo muto bebisi bana omona papa azaki présent même pas na vie ya bana mais ceux qui bana wana ba baby yo muto bebisi ba papa bazaka toujours ba responsabilité nyonso ba boka na biso ba mama alors de ko mama wana de to sa na bino boye aza mwasi ya mutu ya pa biso na Congo mais asali AVC. Pourquoi makambo eleki na mutu mwana na ye na boloko mwana na boloko po akomi komela biloko ya mabe akomi koteka yango ekotisi boloko yakende ko sécuriser libala na libala oyo yakende ko sécuriser po ekufa te po libala ebeba te kasi mobali aboyiye na sima ya koboya ye na sima ko accumuler kosala examen de conscience kotala ke oui na yokelaki mobali te po mobali alobaki na vanda na poto natalaka bana na welaki maloba ya batu na sécuriser libala lelo a perdre nyonso mais azaka na Congo mais aza ya kobeba mobali ya kotala ye te azwaka ba nouvelle na ye te eloko moko te parce que mobali asilika makasi situation komeli mwana na ngai yo moto za responsable aboye na miso libota bozo yebokende na ye pona mwana na nga. Parce que mon père a un mbongo, mon père a bien, mais vie de famille. Et baby pour la nini zoua
na koyoka bato ya kosekirize libala na yo, ya kosekirize libala lokola batalaka nga, lokola ndeko banda olinga nga mingi. Voilà pourquoi leki na bengi ya maman Eliane bombaka bakombo pona yebaki ete allo téléphone na yambi bonjour bonjour na kosona maman Eliane nitu ngabi moni photo profil wana ezali nga moko bien mama kotuna ka on sait jamais eza penza yo na ki voit na yo maman Eliane nga komona nga boye naza na Kinshasa na vana na ma campagne nazo peso lisolo ya na ngai ndenge ni ya na nga zaki na poto ndenge ni ya na ngai esali ki azala lelo nde toza na yebo tala lisolo ya eza boye eza boye eza boye eza boye lokolo solaka makambo mabala lokola to bande ko tala yo na ye aza alinga ko moyen te abi atandenge eza boye ndenge aza na AVC na chelaka ye yo na chela kemi bakoto liaka bakoto sekaka bakoto zakana ba famille du cœur boke ko tambola ya biloko na chela kemi mingi malgré na etaza na ngona chela kasa nini atala yo ya ona ye kopesa yo lisolo ya yaya poto bande ko tala yo na ye biso mibale aza muta bande ko linga makasi ko sepela na yo makasi tala makambo komeli ye ya ngoyo lokolo betaka masolo ya mabala okoko beta ngo na batu mususu na moni biso nyonso to ba responsable ya makambo ekomeli ya parce que biso nyonso oyo tozeleka yaka au sécuriser libaya na yo yako vanda libaya na yo mobali na yo mobali ya mbongo batika ke boti adom mbali sona mbongo te botiki ya doso za mbongo te botiki ya mbongo nde bakebe bakengelaka libala na yo ko sécuriser libaya na yo mobali na za na mbongo azo sala ba n'importe quoi ko linga ba fi boye na boye abinde kwa mobali na yango aza kuna na poto angoti aza kuna na poto angonde kwa mobali me mwana moko yo wana zapi nakati yapi nakati ya boloko me moko aza wapi na frère na ye na ndako entre temps na Kongo ango pe baso ya bibi na bango pe na tango oya sumbi mwa maki oya tango mwasi ekomona makambo mobali abota mobali ya mbongo bakontrolaka ye na pasi donc ndeko na biso mwasi AVC sikoyo na oyo nyonso nga alobi leso nini okoki kotire na oyo nga na lobi yo moto ozotala nga okoki kotire leso nini eske soki ozalaki bongo na place ya ndeko oyo asalaka te akenda mosala moko te aza na bana bazaki na bango na galère na bango na Bruxelles tango epesameli bango mobali aki Congo vie ekomi ya bien abisi mwasi yo tikala kaka akokendaka nyonso mosala te pesa buku moto asalaka nango yo vanda na yo nazosokipe na nyonso bokola bana ngombele baki na Bruxelles bokola bana eske ndeko mosi oyo ndenge asalaki na koyokaki mobali mobulu eleki na koyoka bandeko bi ya ko sécuriser libala na osino te libala ko kende ba petite akino baza très dangereuse bana lelo akilelo ba très dangereuse so ki na place à maman oyo est-ce que s'il vous plaît bozong sa ba réponse so ki na place à maman oyo olinga otikala na poto obokola bana ou bien ngo kende Kinshasa o sécuriser libala question mark atikeli bino wana bokele na ba commentaire bopesanga ba réponse. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nibeshana bana betu bons. Bipopo ya mwana. Bonne journée. Bye bye. Vitata shedi shiri papi ninda shaiwa he.